Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu, na une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato miso to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino makambo oyo etali ndenge nini bana ya kuluna ya poto bakendeki kosala trouble na ambassade na nzela ya lisolo ya ndeko moko bazali kobenga Monsieur Tamar oyo akendeki na ambassade ya Congo. Alobi ete ambassade ya Congo baagresaki ye po ete asalaki na ye eloko te, ayaki kaka na molongo po atuna information mbala moko bakomi komenanse ye. Bandeko babolingo tokosenga na bino ebongi ete bolanda émission oyo avec beaucoup d'attention pona koyeba ndenge nini bakongolais balingi kotambola mingi na kati na lokuta pe vérité ezali te soki congolais azali koyebisa yo makambo salakeba il faut kozwa yango avec beaucoup de réserves et surtout bakongolais oyo bazali na kati ya lingomba ya bakombata. Bandeko babolingo mikolo elekaki ndeko mobali moko ayaki koakize bato ya ambassade ezala epai ya bato ya presse pe ezala na justice. Alobi ete akendeki na ambassade kokoma ekomaki ye na ambassade bato basali milongo pe ye akendeki po atuna information epai ya moto ya sécurité arépondre ye méchamment pe alobi ete zonga na molongo sala molongo pe alobi ete na boboto nyonso akendeki asali molongo mais ntango akendeki akoti na kati ekomaki ye na kati après un moment donné moto ya sécurité abengi alobi yaka nanu ntango abimisi ye bakomi kobeta ye. Bandeko oyebi soki biso bakongolais tozali koyoka badéclaration ya bato il faut tozwaka yango avec beaucoup de réserves po ete soki otali explication moto oyo apesi soki Monsieur Kamar ezali kolakisa ete monsieur azali na vérité te pe alingi koloba bosembo te nini elekaki. Mais nzambe merci tango explikaki na ba journaliste ko explique bango bato nyonso pe babandaki kotuna mais est-ce que bato ya ambassade yango bakomi liboma po babeta ye kanga pamba pe bato mosusu batikalaki na qu'est-ce que c'est na motu pe ayaki kosala nini akendeki na justice aportaki plainte pe justice esaleli ye badéclaration. Alobi ete azali français congolais français donc azali na nationalité na ye mais akendeki po asala badémarche azwa soki visa na ngai na yo toyebi te mais eloko toyebi kaka ete akendeki kuna na ambassade. Tango aporte plainte tribunal epesi ye badéclaration nyonso ya procès verbal oyo asalaki pe na bamikanda mosusu. Olinde ko mobali azela ndenge asi aportaki plainte po ete ye azali moto alobi azali français seke avandi na poto mikolo ebele ayebi mwa makambo mingi. Olie azela lokola ndenge asi aportaki plainte
tribunal ebengisa bato ya ambassade na ye mpo bakende kosamba. Me tala eloko nini asali ake kozwa bana ya kuluna bakombata mpo nini bakende ti na ambassade koagrese bato ya ambassade komenase bango soi-disant bakei kotika plainte oyo ye asalaki. Bandeko, nakoyebisa bino eloko moko, eloko oyo ndeko oyo asali elakisi bilembo seke soki bato ya ambassade babetaki ye tango mokolo akendeki kuna alingaki kosalela bango loyenge, alingaki alakisa bango ete ye nde azali combattant. Je suis sûr afingaki bango to alobaki makambo moko boye yango wana etindaki bango. Mpona nini bandeko? Parce que naye kokamwa mbala ya liboso na mona moto aza na nationalité na kati ya mboka mikili mwa poto na France apporter moto plainte. Tango apporter moto plainte au lieu zela jusqu'à ce que bakobengisa bato ya ambassade bakende kosamba po ete ya lobi ete asalaki eloko te aza na raison. Mais azwi bana ya kuluna amemi bango na ambassade po ete bakende kosala mobulu. Bandeko, seke toye komona ete mokolo akendeki nde po aprovoke bato ya ambassade po nsima baya koluka raison moko ndenge nini akomema lisusu bakuluna po bakende kosala mobulu. Mais eloko tokoyebisa kaka ndeko oyo azali penza zoba ya bazoba. Balimbisa me tozali koloba yango azali penza zoba ya bazoba. Mpona nini? Po ete soki azalaki na raison aperdre raison na ye nyonso. Ndeko, juste kaka oyo osali ya komema ngulupa ya bato epi bozoba bosali bokamaki bofilme yango. Me ambassade asala zwi babilili wana batindi yango na justice balobi botala moto oyo apesaki biso plainte, botala mbala ya liboso ntango ayaki bamenase ayaki kosala mbala oyo lisusu tala ndenge ake kozwela biso bato. Me esili moto oyo tozali koyebisa soki monsieur Kamar kozela victoire te na niveau ya justice wana ngai mama ozali moto nazali koyebisa okanga date ya lelo kozela victoire te po ete operdre tout parce que soki elobi ete nakendeki na bato ebele mpo na bangaki bakobengitanga yango na memeki ngulupa bato po kodepose me bakotuna yo bakoloba ete yo mpo okende kodepose nini fo mema ngulupa ya bato soki omonaki ete bakosala yo mabe mpo na nini otindaki yango pete na ndenge ya poste oposte yango rekomande. Me ndenge ezali wana bandeko bakongole bokanga date ya lelo bato bozali kolanda émission oyo ngai mama ozali nazali koyebisa bino bokanga date ya lelo ndeko oyo Kamar ezala matakita a perdre tout raison na ye nyonso na mayo wo wana makambo ya solo ngai moto nazali koyebisa bino po ete tango sofundi moto na justice okozela justice akata likambo ndenge okendeki kofundela moto basambisa bino bakata likambo. Me oyo ekomi ete justice na nasambisi bino te omemi na ngulupa ya bato na ambassade bilili ezali na kati na kolakisa. Bandeko oyo moto yoko nayebi te soki bapesaki nationalité yango ndenge nini yango namoni tina naye komona sikoyo ya solo pourquoi bafrançais lelo bakomi kolela ndenge nini basopaka bamikanda ngulungulu baye koremarke te basopelaka bato ya tina te bamikanda lelo bakoma koregrete parce que ndeko yo moto yebi te dossier eza na justice okende kosala lisusu mobulu na ambassade ndeko omata okita yebaka ete ambassade asa alongi yo po ete yo oyo olobi yango kaka verbalement mais oyo ambassade akoloba na babilili ndenge bokendeki kosala batrouble ndeko omata okita kaine chance. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato basali bambule ebele na poto bavandi na poto pe bazali kobeta tolo ke bazwi bazala ba nationalité mais bozoba oyo bazali kosala ezali kopesa mawa. Ndeko yo moto ozali na nationalité olobi ke ozali français. Donc on ozali français mais yo yebite ke depo koma na poto awa tango oke na kati ya ambassade okoti déjà na lopango ya ambassade ezali neti okoti na kati ya République démocratique du Congo tango okomi kuna omoni bato baza na mulongo ovandi quand même na poto bato soki basali mulongo oyebi malamu ke
non bato soki basali mulongo il faut babanda ko servir un à un yo zate ke mbala moko po te ozali likambu na yo ezali très important ko leka bato nyosu o leka mbala moko bato po kende liboso ya moto oyo azali ko servir bato mosusu banda ko tuna motuna ezalaka te tozali quand même na poto a ezali ordre ezali na Congo te oza koloba kaka na vandi na poto naza na nationalité mais nationalité yango mentalité ezolakisa kaka ke ozali moto moko oyo ke ifale otikala na Afrique ezali kaka par chance de omikomeli na poto tala kaka bamakambo ke kosala na tikali komona nanu te moto oyo asa fundi moto na justice ou bien moto abundisaki afundi moto na justice après lokola moto wana abundisaki ye kofunda na justice ale moto wana ke koluka babandi mpo bakende kobeta lisusu moto wana ezalaka te mbala ya liboso na mona place na ye komona ete mwana mobali aza mpenza mayele mingi te mpe nazali koloba yango ya solo ndenge kaka mama Rosalie auti koloba aperdre justice na ye amata kita mpo ete ambassade aza na belema ndenge nini bakombata bakendeki na ambassade ndenge nini bake kosala trouble alors ye amata kita aperdre justice na ye alinga te mpe na ye komona sikoyo ntango ye akendeki mokolo akendeki na ambassade seke ye nde moto azalaki moto ya matumoli parce que bato ya sécurité ya ambassade comment expliquer bato bayaki ebele wana bato nyonso tu wana bamenase bango te kaka ye nde bamenase seke ye nde moto abandaki soki baluki bato mosusu batunituni bango bokomona ete mwana mobali oyo nde moto abandaki botala kaka elongi na ye ndenge ezali forme ya bato oyo basalaka bamakambo ya biyoma bakambo ya mabe bandeko aza na elongi moko mpenza mystique elongi ya boye soki ebimeli yo na place ya molili bandeko pakata mbangu po ete aza na forme basoda oyo ya Mobutu oyo babandaki kobotola bato mbongo na kota molili vraiment ezali pasi mpe mawa komona bato mobimba baza komibenga baresponsable me tala bacomportement na bango bakei na ambassade bazomona ngo kaka neti liseki me bajeune na bino wana bosalaka na ambassade un jour moto akoregrete bozwala ya bino ngo kaka liseki bokendeka ya biso bakombata biso bozwaka kaka liseki mais bokoregrete un jour bobangaka biso bafrançais mais boyebaka ete kaka mibeko ya France wana yango nde kofrape bino bokanisi ete ntango gouvernement français ndenge ezali wana bino bokanisi makambo nyonso bosalaka gouvernement congolais esi ekotisa badossier te mais lokola bozalaka bato mo bozalaka kidiba mais un jour bokoregrete un jour bokoloba ete nga naza na nationalité français bako kosala nga boye te naza na nationalité française bako kosala nga boye te mais ndeko oza na nationalité na yo mais mokolo wana okokama ete France azoyebisa yo ke oza na nationalité mais makambo ozosala ozomérite punition na yo ou bien prison bandeko babolingo na ntango na kosenga na papa botamba kuna na régie atiela biso nanu babilili bomona ndenge nini moto oyo liboso ya journaliste alakisi bamikanda na ye ndenge nini akende kofunda ambassade mpe ndenge nini asali badéclaration oyo alobi ke awa bato ambassade babeti ye asali eloko te ndeko ndenge nga namoneli bato wana ambassade ya sécurité bazali quand même bato bazali na manière bazali quand même baresponsable bakoki kobeta kaka moto boye te seke ye nde moto abandaki botala kaka forme ya elongi na ye aza na forme ya bilongi moko ya bato balingaka bamatumoli botala kaka na mbuma misu na mbanga na nini botala kaka forme na ye aza na forme moko ya bana oyo balingaka bamatumoli bandeko seke ye moto abandaki bato ya ambassade ngai naza koyebisa bino ya solo tala sini ya ye kolakisa mpona kolakisa ete ye moto abandaki bato ambassade yo moto so ofundi bato ambassade mais ope koluka bakuluna ya poto mpona nini mpo omema bango na omoni teke oza motu moko olingaka nde matumoli mpe emonani te mokolo ayaka wana ayaki nde mpo aprépare terrain aluka likambu mpo ete sikoyo akende koluka bakuluna mpo ete bakuluna baya mais ndeko operdre tout omata okita ambassade aza deja na baelema na babilili ye nde akopesa na juge akoloba tela bamakambo bato bayiki kosala mais yo nde sikoyo esili operdre tout mpo ekolakisa ete ozali bolole oza mayele te mbala ya liboso na mona moto afundi moto na justice baza kozela procès amemi lisusu babandi mpo bakende komenase moto afundi vraiment ezali mawa tala operdre procès mpo nini oza koloba kaka kozali français mais français kaka ya papier bapesi yo mais ovandi kaka na poto tika ovanda makanisi eza kaka ya boniama après le bic aux français ya tianana ozali français ya tianana
Un vrai français, ceux qui ont fondé Moutou. Jamais au Kende Lukasu, Bakoulou n'a pas bakende au sala ba menace. Est-ce que, tant que Kende qui fonda Bakoulou, Kende qui fonda ambassade, na justice, au même qui va combattant devant juge, pourtant on fondi bango basali le procès. Alors pour nous Kende déposer en ambassade, il faut même Bakoulou na ya poto pour Kende na bango. Au moni. Pona ko lakisa ete ezalaki nde ba intention na bino boza ko luka ko sala pona ko linga ko bisa mobulu mais boye bakayango ete mbala oyo ekosukela bino mabe papa botamba atela biso babilili boyoka botala ndenge nini ndeko oyo abande ko pesa ba déclaration na ye pendenge alakisi ba mikanda na ye ndenge asalaki accusation na ye ndenge basalelaki procès verbal après sima na yango ale ya kei lisusu oluka bana ya kuluna po baya na ambassade soit disant que baye ko déposer procès verbal mais bandeko ezalaka ndenge wana te pe bakoti na ambassade baza kokota sans respect mobulu pa pam bandeko toza ko yebisa bino likambo ndenge bazali ko sala bokomona mukolo mususu mutu mususu akolalisa mutu na sende bokomona ete non makambo ezali sérieux na yebisa bino tango nyusu ndeko bokanisa te lokola ko porter kombo ya ba combattant batu nyonso tu babanga kabino eza na batu mususu balobaka te bavanda kimia ndeko omeke okutani na yango pe bakombata mosusu bakosala rien mpo na yo ozali quand même na poto awa luka otala vi na yo ndenge ezali kokende sala bamakambo na yo me tika kokende kotumolaka batu ambassade ezali teke ndako oyo kokende mpo sala bamakambo ndenge olingi me ndeko oyo na kombo ya Kamara azali mwana ya matumoli tala kaka forme elongi na ye azali na forme ya bato batumolaka batu kobanda na mbuma misu tala na mbanga na ye tala na mbunzu na ye tala bakote ya matoi ozomona kaka ke bano bazalaka bato bazalaka bacriminel kuna na Congo occasion pesameli ya ye na poto ale ongai français mais tala français ndenge aza ko se comporter yango na ba français baza ko lela lelo ke ndenge nini basopelaka bato mosusu ba mikanda pe bakoma ko regretter ndenge nini bapesa bato mosusu ba nationalité nde bato lokola ba Kamara oyo moto bobi bazali ko se comporter neti nyama na kati ya poto ezali pasi pe mawa papa botamba na kosenga na yo tiela biso babilili oyo ya ndeko oyo bato bamona ndenge nini situation ngo likaki simato zongela masolo na biso s'il vous plaît. Nous continuons évidemment l'émission na biso boyeba que ba congolais na ambassade bazole la mingi pourquoi parce que balobi na Congo ambassade na biso ya Congo agressivité ezali mingi wapi moko na bandeko ba congolais na kombo Kamara alobi akenaki na ambassade ya Congo wapi pai ba betaki ye nyoka kutumuke ba beta ki nyoka ba beta ebote alors ndeko Kamara za na biso ba agressa ki na ambassade ya Congo eza ya solo et le kaki ndenge ni toyoka lolenge le kaki ndeko Kamara bonsoir. Bonsoir Adi. Bon ezaki mardi alors ndeko Kamara yo olobi ke ozaki na ambassade na biso ya Congo ba beta ki yo ba agressa ki na ambassade ya Congo alors tolingi toyeba et le kaki ndenge nini ba congolais na ambassade est-ce que ba komi bato maboma est-ce que mitu na bango ko sala te ba beta oka boselo ko ndeko Kamara. Bien sûr, en tout cas, moi, en tout cas, nazoka moi trop pour na bande mon abiso ba osala na ambassade, surtout ba bengi service de sécurité ambassade, ceux qui bazali wana pour na ko bazawana pour na ko torturer ba compatriotes na bango ou bien bazo samusa bango ya sécurité, puisque tout s'est passé mardi le 19 na 10h30 na carte ambassade na biso. Ngana koma ki na ambassade na biso pour na kende ko déposer dossier pour l'obtention ya visa. Ta on a commis na kuti kezalaki mbule za robeta journée ngo mingi ta on a pesi na komi wana na leki liboso et pas garçon ba bengi agent sécurité Patrick de façon que na senga ya pesanga rendez-vous puisque yenda zaki na papier oyo azo comme ça bato pour na rendez-vous le moment nga na ye na pesi bonjour Patrick est-ce que koki ko zelanga rendez-vous au lieu répondre nga ndenge penza tuza mboka poto quand même il faut que tuza ba manière et puis à répondre nga vraiment nandenge mabe o bakoko ya agressivité alobi nanga mais c'est casse-toi va faire la queue là-bas casse-toi va faire la queue là-bas Gabi mais écoutez monsieur on répond pas aux gens comme ça la minimum des choses dites-moi que monsieur je peux pas me partager à deux na zanga moko ndeni na komela yo en même temps ko nazo kota parce que lui
c'est lui qui gérait les accès. Il y a vraiment peut-être à gérer l'accès. Avec devant la porte. Au lieu de me répondre que non, monsieur, que nous sommes là, na tourné koya, comme ça qu'on posait une question nous sommes des molingi. Na moment na kosa lelo comme côté. Abongo le kola bagi na okende wana makofi egosani. Te erona betingate. Erona betingate ngape na ke na salike comme tout le monde. Babando ko tsabato nyoso et comme na tourne na biso, à côté biso 7 personnes. Balobi na biso na porte à droite. Oyo ya ba dépôt ya ba passeport ou bien retrait de visa. Ndenge tondi boke na porte à gauche où ils en étaient accueil na bango comme ça bozela na nukuna ceux qui va se dégager de l'autre côté comme ça ba ko benga bino boko takuna to koti 7 personnes wango ba koti sakibiso to ke na pièce wango ba tinda kibiso to telemi wana à peu près une demi-heure le même Patrick qui wana agent de sécurité à côté na pièce wana pour à reprocher collègue naye ya musala agent de sécurité à côté section de konaye kuna ça qui est Patrick Ayeba a komiwana arbane gangilaye. Mais qui t'a dit de faire rentrer ce monsieur-là? C'est ton cousin? Wana lobi oui c'est mon cousin. Non, Patrick Azal quoi mokonzi na o esika. Na yebite papa nanga ponga je n'ai pas l'habitude d'y aller là-bas. Na yebite so aza mokonzi ou bien yenda zali puis c'est pitbull na bango na yebite. Tango sikoyo abimi à l'équipe so liboso à Kei. Quelques minutes après 5 minutes à Zongi. À lobi nanga monsieur. Est-ce que vous pouvez me suivre parce qu'il y a le baraminka français. Yé Patrick wana. Na landinga kasiko alinga sa langai alinga pesa rendez-vous ngona zaki nango pe besoin. To biminaye juste n'accès na hall ya entrée principale na mona kamuta siminga na bilamba atinikinga na mir buna kwei ngabi na bande crier mon Dieu qu'est-ce que je fais na komina se bande ba collègue naye 3 msusu Bosco bazo benge maître Bosco na msusu mbibale bazaki 4 babani ko betanga na se wana ko tutanga lokola nyoka. Mais nazo crier kuna qu'est-ce que je fais mon Dieu batonyo so tala babi awa tuzana l'ambassade ya Congo tokiko bomayo eloko ko samate wana banani balobi bongo bango baja sécurité wana bon ngasikoyo moyena telema ezate je n'avais plus aucune défense siko na simi moko na pantalon pona telema le oyo babengi Bosco azui coup de genou a replier na mutwawa evimbili tutu boum nazongi susu na se na biloko nyonso azaki nango saki nanga panzani na se na mabele tout le monde regardait. Tant que Keno, tout ça l'ambassade à Congo. Mais l'ambassade à Congo, ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas cette image-là de Congo que vous donnez. Parce que les journées à l'étranger, tellement mindene bazotala, baza étonné, baza choqué. Bazinga sikona makasi, babokinga libanda. Tant babokinga libanda, bandeko abiso bazaki libanda, non, tu peux pas laisser ça. Il faut benga police. Nazui téléphone, na bengi police. Ba policier baye tant ba policier baye bango tant ba moni ke ba policier balingi baya ba kangi porte na bango ba se réfugier na kati ambassade na bango tant ba policier baye ba binanga qu'est-ce que s'est passé ba moni nga ndenge na vimbaki na expliquer bango babi mais monsieur biso ko ça elo comme côté puisque za na kati ambassade mais c'est qu'on peut vous demander kende kende pas médecin na yo au certificat médical et puis kende na commissariat le plus proche de chez vous au porter plainte osala ki makambo wana osala ki ngonyoso bona ba papier médecin na nini ba biloko nyonso zali awa oyo eza page ya liboso oh, il y a procès. Il y a procès. Pas jamais balé. Yango. Oh, pas jamais balé. Il y a procès toujours. Oh, il y a Souka. Oh, il y a Souka. Bon, oh, il y a Monga, on a passé le papier. Oh, Monga, médecin traitant nanga. Yango. Alors bon ndeko sikoyo médecin ambila yemoko sikoyo ya yango puisque bango balinga ba confirmer pe médecin na bango pe a confirmer que non na subisaki biloko o médecin sikoyo ambila yemoko yango pe. Alors bongo ambassade des na bakonzi bango baza bato gardinage ambassade des na bakonzi est-ce que oluka ki pe omona bakonzi ambassade otuna bango olobi metal esika ba agressenga ta mususu ole oke na ngambo mususu mbangu est-ce que oluka ko mona bakonzi ambassade pona ko yebisa bango makambo? Exactement. Nazwa ki chance ya ko récupérer numéro ya un certain monsieur responsable de l'ambassade wana comme on a monsieur Amadi soki Amadi na bengie
ta na bengi na bi monsieur Amadi naza na problème awa abi problème nini na bi ba betinga na ambassade na bino na ibe eloko moko na salité naza na problème ba agent secrétaire bino ba betinga alobi mais en tout cas naza na bureau te soki ba betonde ngwana mutu aza responsable na bango aza colonel ndazo gérer sécurité wana nga nazo gérer makamususu na okoma na ambassade na retourna colonel so colonel abisinga ki a recevoir yo comme ça benga nga na pokwa ndina ko peso suite gabi d'accord ça pas de problème na pokwa na bengi pe monsieur Amadi na zuiye na bi monsieur Amadi izanga Kamar na bengi oningo bisakinga na rappeler yo pour na problème ya kino na kutana colonel pour na exposer kananga Abiv bien sûr nakutana kina colonel avant nakutana colonel nazaki na agent de sécurité wana Patrick Bosco tout consort na tuna kibango qu'est-ce qui s'est passé Abib Singa boy que non yo tango kotaki na ambassade ou agressé bango ngabi mais écoutez monsieur motako ko agressé bato bakotse na kati ambassade bakokotsa moto wana te bango alors Nabisi monsieur Amadi nabi non ça c'est faux et archi faux bazoko ça ngai na sale loko mon côté na sale loko mon côté na zo serpushale loko mon côté bongo colonel Kande uzaki recevoir nga selon monsieur Amadi aboyi colonel aboyi ko recevoir nga alors sikoyo monsieur Amadi alobi nga monsieur Kamar lokola yo lobi que non au porter plainte en tout cas c'est que je vais te conseiller puisque ambassade des ana conseiller juridique na bango alors ce que lingo poursuivre ambassade etalio so moni que non o poursuivre bango te nyoso etalio mais yeba ki bazana conseil juridique na bango ngala bi en tout cas monsieur Amadi je ne le lâcherai jamais ba ambassade dans un conseiller na ye ba automatisme ngana zui humiliation ngana zui na kata ambassade je vais poursuivre batoana jusqu'à dernier cheveu nanga yangonde na zosa ba démarche nanga de façon que et en tout cas je sais c'est ça musanango puisque bandeko ebele bazali même na kati ya commissariat ça j'ai oublié na kati ya commissariat 8e baebsinga ke baebi tout ce qui se passe dans cette ambassade là on se comprendre baebi ke baebi tout ce qui se passe dans cette ambassade alors bandeko nanga ebele baza pe ba victime mais bazo ko déposer ba plainte te puisque bazo banga que non ce qu'a déposé plainte kuna mokola ko za besoin de document moko na kati ambassade ba ko pesa yete moi si je ose à déposer les plainte puisque naza français d'origine congolaise yango nde na puisque na déposer plainte mais bandeko na biso ebele bon baza humilié tous les jours baza agressé kuna ambassade bazo ko porter plainte te puisque baza na besoin toujours que ba ke na ambassade bazo service puisque bazana besoin toujours baki na Congo puisque ceux qui sont au porter plainte yo congolais au côté na Congo té puisque bakomo bisabaliste ya bato bako côté Congo té c'est ça que nous dénonçons que notre lingi changement modèle wana toko construire pays wana té avec déjà comme des bandits au bazana kati ambassade ce n'est pas possible il faut respecter ba congolais puisque diaspora congolaise on se comprend diaspora congolaise azali grand aza ko contribuer mingi l'économie ya mboka na biso bon yangonde en tout cas na nyoso nga na lobby en tout cas aza ko komisa papa adi na César na musaba bazo sala po bango balobaka vérité puisque na nyoso yo et l'équipe bato ba mona makambo ndenge puisque bino ndebo la vérité puisque bino so bozate to bato mbebele ba makambo te po musala na bino ezokende bien bato bazo sepela situ papa adi na César en tout cas nazo je vous remercie beaucoup. Vous comprenez, je vous remercie beaucoup dans Moussa Bozo Sala. Je pense que bandeko ebele bakomona ba image oyo bakomona comment biso ba congolais bazo traiter biso na libanda. Bon, c'est tout. En tout cas, je remercie. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez suivi cet élément. Nous pensons que nous voulons vraiment que Makambo Ndeko Kamara Lobby, ce que Zali Bongo Rosa la passe. Mais kasi bino bat boko ta la biso, bino pe bato ambassade. Li Kambo di koleka, ce boyo ki to linga to ba eleka ki lo lenga. Mais ce que Zali boye ezali vraiment passé. Toko pesa mbote na baninga o yangambo.
Pas de justice, pas de droit d'homme. Torture, enlèvement, les arrestations arbitraires. Que les gens construisent les étudiants assassinés, les frères volés, les enfants soldats. Pas de le est en plein, plus de 6 millions de morts. Pas de justice, pas de droit de l'homme. Congo, les comme un soldat sur un champ de bataille, je me bats pour toi. Congo, mon héritage. Zaïre, mon histoire. Maki les otans, debout congolais. Debout congolais. Makia n'a pas la rigolo, la patrie la mort, on va
que vous arrêtez, c'est vraiment des choses. Mais c'est tout pas beaucoup de Congolais. Il y a même le président, il y a une blague. Moi je sais que c'est s'il y a un problème, les Congolais vont discuter. Les Congo nous appartient tous. Ok. On ne peut en aucun cas étaler nos différences sur la place publique. Maman, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Congo et Boulou, c'est pour la question. Ce qui va différent est Ali. Je vous il a une dépôt de plainte, mais on vous la laisse. On vous la laisse. On vous la laisse. C'est ça, c'est ça. Vous laissez cette enveloppe, donnez-le à l'ambassadeur seulement. Voilà. C'est bon.
bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bandeko oyo to ba combattant bana ya kuluna ya poto comportement nini basafishaki vis-à-vis na bato ya ambassade tango bakei kuna bandeko babolingo mingi ti lelo bavandi na poto bazali koyeba teke tango ozali na kati na ambassade ozali na kati na République démocratique du Congo bakoki koboma yo pe bakoki kosala yo likamoko ya mabe ndeko kokanisa teke bato ya ambassade wana yo ozali kokanisa ete ngai combattant ngai bo po moni ete bato combattant bazali pembe na ozali kosala n'importe quoi ndeko bakoki pe kobimisa yo muchopo babimisa yo michopo pe au perdre vie na yo pona kaka ata makambo kolobama ata lobami si ekosila ti yango tozali koloba bandeko babolingo il faut tozala na comportement ya malamu tala meme na combattant yango bandeko tango toyebisaka bino ete bato lokola barexo bazali na bango kaka bato oyo ce sont des violeurs na bato mosusu baza bavioleur baza bacriminel bato bazali kosala baopération na ndenge mabe tosi tozwa bainformation ke rex wana participaka na baopération ya mabe kolata bakagulu mpona kokende koboma bango bazali capable mpe basi baboma bato ndenge bomonaka kaka na télévision bazolakisa o mutu moko babomaki babwaki etu na zamba polise aye kodécouvrir ntango mosusu kaka bagroupe ya barex oyo mais bango baza komona neti bazali bagank ya poto mais bayebaka ete gank mpe azalaka na gank na ye oyo akosukisa ye bino bozali kosala loyenge mais biso na minute oyo boyebaka ete bazali koétudie ndenge nini bakozwa bino bosalaka makelele po ete bozali kosala yango na loyenge bozali kokanisa ete biso bana poto biso mais na minute oyo bozali koyeba te esika nini badossier ezali kotambola oyo esika bakokwese bino mpenza pio na makelele wana esili na okomona ke na yo penza na reaction mutabandelo bayangami nakutana na Sarkozy mais okamo penza que histoire yango ebaluki penza ko ekomeli yo penza mobulu bandeko nazali koyebisa bino botalaka kaka bato malamu surtout ya Paris bokomona na Paris eloko nini oyo ekosalama mpona bacombattant wana ekozala penza ke non nous réclamons nos droits bakoyebisa bino bokende na Congo bokende réclamer badroit na bino awa na Paris te awa na France te bozela makambo mingi ntango balobaka bozoka ngo neti liseki me bokovivre yango bokomona yango bolinga te boza koyokisa Congo soni na babiloko babo soni mpo na Congo totikali komona te bapeuple nini oyo basi basali babozoba ya bondenge bino bakongole boza kosala mais boyebaka yango ete boza koyokisa Congo soni bomiyokisi bino moko soni mpe boza koyokisa baparent oyo babota bino soni mutu lokola nga lelo ata soki na na France balexinga babie tala papa na Rex mais na komona nga na bia tala papa na voyou alors apesi ba parents na elo kumute apesi ba parents na elo kumute ezali place pe mawa bo changer ba comportement po ete bozokisa ba congolais soni ezana mwasi mosusu bandeko mongongo neti mobali mwana mwasi wana aza kosala ba makelele aza koloba n'importe quoi ayebi ete loko te aza kolobaka na basuki ekatana ndenge mpuku mutu aliari yango na pembeni bandeko ntango mosusu bato mosusu bakotuna mais papa Roger aza koloba mwana mwasi nini nakosenga na papa Botamba s'il vous plaît tiela biso extrait ya mwana mwasi oyo azali lokola mobali mongongo lokola mobali makambo nyonso lokola mobali mais mwana mwasi yango ayebaka teke tosi tozwa bainformation na ye tiela biso baimage ebongo nsima nabetela bakongolais mwa histoire moke ya makambo oyo etali bomoto ya kimwasi na ye ndenge nini bato balobaka mpo na ye baimage s'il vous plaît. Population congolaise donc Congo eza tu ya bino te Congo eza ya bacombattant na minute ya Congo biso moto kolibere yango eza bino te Congo nde eza wana eza libre na minute touti kolibere Congo bozoka kotia balwa te na Congo kuna bazobeta bato na baambasade bazobeta bato bazosala bambongo wana bozoto eza mpona bapoche na bino mpona kende kopele bamama biso sikoyo toye tolongoli lwa wana makambo kosenga si bakongole mbongo na ambasade
ambassade eza te makambo kobeta so bakongole na ambassade eza te na minute oyo ambassadeur ya bakongole eza bakomba ta basi politika bakomba ye bakongole eza bakomba ta ndenge eza na kongo ekole bakomba ta so moto osaka lwa na kongo visa kutokisango prix passeport kutokisango prix ndenge ezala donc esili koniati bino mikolo bozasi na lokumu te un point un trait bandeko babolingo bino moko bouti komona mwana mwasi yango azali mwana mwasi moko oyo ete azalaka na bamanifestation mingi bandeko mwana mwasi oyo bandeko neti mobali bandeko ezali na baninga mosusu oyo tozalaka bango kuna na France balobi mwana mwasi oyo bandeko azali mwasi te azali mobali bandeko amelaka meme diamba amela masanga okondima te mungongo nyonso te ebeba bandeko mwana mwasi oyo aza koyokisa bakongolaise soni na kati ya poto bandeko babolingo ndeko mwasi oyo nakobetela bino mwa lisolo mwa moke ezali na ndeko kongole moko boye ndeko kaka kuna na France aza dessus na mwana mwasi oyo mpona nini ndeko mwasi oyo mpona kofiakula deux fois te azalaka balobi azalaka na mwa sak na ye moko bo alataka yango na mukongo sak wana soki akoti na magasin bandeko soki aleki na longwa baparfum soki baparfum ezalaki 10 akofiakula meme 4 etikali 6 4 wana akosala bamanevre balobi aza spécialiste ayebi ndenge nini alongolaka baetikete oyo babengaka soki elela oyo ebetaka alarme balobi aza spécialiste balobi soki akoti na magasin eloko nyonso tu soki amoni ete eloko oyo motema esepelisi ye akofiakula yango balobi 2 fois te ndeko mwasi oyo bandeko mokolo mosusu bandeko naza koyebisa bino oyo lisolo oyo toregrete na yango tolobi ete yango kongo bato baza kozwa yango na valeur te ndeko mwasi oyo ndenge boza komona ye wana bandeko aza na ye kaka mobali nzambe alingaki akela ye mobali mais ezalaki kaka nde erreur kaka pan esalami ke aye kobima mwasi mais nzambe alingaki akela ye mobali mpo na nini bandeko ezali na ndeko mobali moko boye asi adraga mwana mwasi oyo tala mpe ndeko mobali wana adragaki ye telema akendeki na mwa nganda moko boye ndeko mobali ameli na nganda wana sikoyo ale mwana mwasi oyo ifala ya bakuta na ye ayaki te ale ndeko mobali amoni kaka ke bon nasilisaka baposa na nge pa ya mamo adrage kaka na mongongo na ye wana ndenge alobaka ya monene mwana mwasi yango bandeko mbala liboso na vi na ngai papa Roger nayoka ete mwana mwasi oyo ke bazali kobenga ke ndeko mwasi me azali mwasi te azali mobali balobi ete ndeko mobali wana bitango akendeki abimi na ye ekomi na moment oyo ke mwasi ntango azwaka orgasme bandeko alobi ifale oyoka ndenge ndeko mwasi wana modele aza kolela bandeko ndeko mobali alobi ke naposa kutu ya mwasi esili nakomomona kaka ondenge naza na ndeko na moninga na nga mobali mama papa simbanga na luketu mama ndeko mwasi ndeko mobali atuni abi likambi ozolela mama okufisaki mama ote nakomi na moma wana simbanga na matoi pesanga bizu na mbunzu mama ndeko mobali alobi oyo mwasi ya ndenge nini bandeko balobi ke azali spécialiste mpona kosilisa mibali posa penzako oyebi mobali azalaka ayokaka esengo soki akomi na moma oyo oke ntango mwasi azwi orgasme ntango mpe mwasi apesaka cri na ye apesi mobali posa mais oyo nde spécialiste ya kosilisa mibali posa
na mungongo pe ya mabewa mama nyolusanga luketu papa nyolusanga luketu tombolanga mwa lukolo salanga système ya motalaka salanga ndeko mobala bio mais mama système ya motalaka susu nini lingolo bami mukongo na ngai tanda yango elala na mbetu mama bandeko nde depuis que yoka tokotala tobia donc mwana mwasi balobi pa mela diamba wa somo balobi soki azomela diambo kondima te ndenge ya bozomona ye wana vraiment nyonso ntango elekaka akendeke nano abetino balobi ye ko badiambo oyo mpenza eutaka na kinshasa ko alongolaka bambuma te ye na bambuma akubulaka vraiment tala bato baza koyokisa kongo soni na poto bandeko na basuki yango ya pembeni ondike mpuku mutali yango tala kaka basuki na ya mutu ondike mpuku mutali okomona pe ye wana liboso ba manifestation notre pays est occupé nous voulons chasser les étrangers na mungongo yango mabe bandeko azali mungongo moko mabe ezali pasi pe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko ba bolingo na kanisi ete o tozalaki na yango wana pona kotalisa bino na ndenge lolenge nini bandeko mosusu bazali kosala makambo ezali pasi pe mawa yango ete tozali kosenga na bakongole mingi ebongi malamu na moma oyo moto na moto tala ndenge nini tokoki kosangisa maele po totonga mboka tokoki kotikala kaka na bozoba boye te po ete tango bato mosusu bazali koloba bakomba ta bazali bavoyu te me botala ndenge kivoyu te na bango ezali komonana botala ndenge kivoyu plus ezali komonana bandeko tala nazali kosenga na bino bandeko congolais il faut ko denosaka bato ya boye ndenge kaka pasteur mukuna alobaki bato ya boye il faut ko denosaka bango ba DSP ba garde civile après avoir babomi mboka basali ba makambo ya bozoba na tata na bango bazalaki kuna bangwana na ba mobutu lelo babomi mboka bakomi koya kolinga kokanga bato mosusu bandoki mais ndenge ezali wana bayebaka yango ete oyo nyonso tu bazali kosala na sese na molili bayebaka ete tozali na bango mayele ezala na se ya mabele toza na bango mayele ezala baluki nzela na likolo ya mapata toza na bango mayele mbala oyo deux fois te lokola baza kokanisa ete les rais na gouvernement na ye bazali bangoto bobo bazoba mais tokolakisa bango ete lokola bango balobi baza mayele bango nde bapesi deja bazoba mayele mais tokolakisa bango ete oyo bazali kosala ezali nde tokotala banani oyo bakomi mona ete bazali bazoba na tango oyo bandeko ba bolingo na tiki moma kitoko esika bozali bozala kaka wana bandeko ba bolingo na banzi ete dosuki awa bozala kaka bisika bozali po ete na sima ya bangonga tokotalisa bino ba émission ya kafu oyo tobombeli bino oyo bokoyeba ndenge nini pe komona ndenge nini mboka na biso makambo ezali kotambola pe makambo nini ezali koleka entre biso na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini